Bon, on dit des fois ça son moto akufi to lobaka bola si to vu ma bête au bombi mais faut pas personne son moto akufi to tika ko lobaka pe biloba loba to tika loba sala ki boye parce qu'il faut qu'on respecte bato yo parce que bakufi parce que mami sa azan de konanga Mélodie pe azala ki ndekunanga parce que ça sous-souté voilà baki bombana na bango nga vraiment na yebité bon tant où j'ai bavon azala na Mélodie azala na mami sa te et ça bon te mami sa pa beta Mélodie Moussinzo te et ça bon te vous mal informé nani abeta moninga Moussinzo quelque part abeta Moussinzo moninga azati Gilles bavon lingara Mélodie n'attend na ye l'époque na ye leki bakabonye sili aza mobile atali ah bon na lingi na mamisa mabeza te opekisa Gilles bavon te ke kolinga mamisa te ayo linga mamisa donc vraiment makambo mamisa na Mélodie na koloba te na kokota pe te mais quelque part batikana ngo sola te depuis que bomba nango yaki baso wa foto na kama mamisa ni to tambo to fandi boto na baliwa na biso na banzoto ya yo na ebite so ezana sa mai to likola pepo na yebite mais liwa pona nga eza passage obligé donc biso sto famuta tika libanga mukula azati est-ce que tant bato na bakufaka wana boluka ba médecin ba soigner ki bango po boyi bake muto akufi na maladie nini est-ce que boluka ngo non ba imaginer kaka. Bienvenue amis internautes de partout, Bolandaka Bisso, partout à travers le monde. Je suis heureux de vous retrouver encore sur la chaîne Nuska Télévision et tout la télévision. On a une émission 100% news, émission caractères sociaux, culturels, où ils sont représentés par votre humble serviteur Second Kapanga, Kapangalogie, regard de la presse. Un grand merci. N'a pas abonné nous sur la chaîne Nuska Télévision et puis na tout la télévision, tous toujours ensemble. Na bino boumessa on a news, l'actualité du jour, on a Bisso, Nenge boumessa, en tout cas on est là. Tout ça, on a au four et au moulin, toujours pour nous servir, bino, abonner na biso, internautes, nyonso, de partout, on a biso, n'enge actualité oblige à biso, toujours, tout ça, toujours présent, pour na ko pesa bino actualité na biso. Lelo, naza, na invité du jour, nanga, Nana Amielia, l'artiste et comédienne, maman chérie, né tout ça, pour que tout cela, makambo et autres, la comédienne na biso, na balolenge nango, nyonso, toujours l'attitude de matanga, tout là. Naba o bazar olila nenge balobaka toujours l'artiste n'émerge jamais, il demeure à travers ses œuvres. Raison pour laquelle to kolila bande ko biso comédienne o bakei to za olila Tania et puis to ngam musu to za olila ndeko na biso o atiki biso na kombo ya Mélodie personnam na les producteurs Gilles Bavon déjà bazo ki ndeko kundaye bientôt donc et puis to moni biso ngam momoko l'artiste est comédienne Princesse Ilunga ou à père de Kokonaye, en tout cas, ma sœur condoléances la princesse Ilustar. Hein? Et courage à toi, ma sœur. Et puis, Nanga Moussouto Moni, Fâché Kalombo, ou au père de Papa Naye, en tout cas, te présenter au ma sœur condoléances, Fâché Kalombo. Voilà. Nana Amélia, maman chérie, bonjour. Bonjour, Pego. Boni. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Toujours frais. Le sang de Jésus. Vraiment. Il a essuyé ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Rien à dire. Non, plaisir à Yambo le sous awa. Solo par rapport Yamsa Nabino, par rapport à Titi Damatanga, toujours tous en anglais. Ouais, la piste d'abord merci. La bâtonnière surtout Balingaranana Amélia. On va passer en confiance. On va le barrer Amélia Sala Oyo. Oyo ko sala ti. Donc vraiment la conseil Nabino, maman Landou, maman na Marie-Lise, ma copine Bijou Ilunga. Pourquoi pas toi Nicole Mana la benga qui camarade ya bomwana elle est toujours bondeko. Vraiment merci. Tozaka na attitude à matanga. O akufi aza ngala obenga mingi époque na biso, époque à CD. Voilà. Donc c'est vraiment une sœur pour moi. Donc ça lenga vraiment parce que bon c'est sous mon quoi la 4x4 na biso ça fait très mal. Et bon ato o kuna voyager qui o kuna bala qui o kuna sala qui bomeliwa eza loko moko moni liwa eza loko moko kaboli yo na moninga wa kufi donc bon monde na lisusu te. Donc vraiment ça lenga parce que Mélodie to yebala ki nepe sous na groupe ya Mutama c'est bien présent là tonton Lolo je vous salue. Voilà. Donc azala pe tant alonga pas na groupe sans souci ayaki na groupe na biso tonton yamba ki et puis quand ba groupe ezala so mutasika et pas na biso mazani mutakala tant ayaki et puis quand groupe ninge zaka so muta ye ndeti bolingi te mais
Donc c'est une fille très bien, tu évolues qui na yé na groupe ya Mbutama Sebe, tu sali na épée banzonzing. Voilà, on a époque on a Mbutama Sebe on est DJ Nzonzing et Gilles Bavon. Voilà, Gilles Bavon. Donc tu sali ne ba film maintenant mélodie. Bon, que son âme repose en paix. Voilà, message on a sango tant comme Elio. Mélodie a coupé zoa qui ou a écouté un kilo et puis réaction avec Zakinini par rapport à ça. Mélodie a coupé na tango. A coupé na tango. On a l'amour qui passe lundi. A fait lundi si je me trompe pas. Dans le tournage il y a Kevin. Tant na bina kota na WhatsApp na ta M soir ko milanga message na kota na tali na yo mona na na groupe na biso ya Mbutama Sebe. Tout ça la groupe à WhatsApp. Na moni mutatinda ki message wana si je me trompe ça Kanto. Kanto azana fait na poto na piso bembote. Ah, Nathalie ngabi oh. Nathalie no mélodie. Ngabi ah, na tiki no téléphone na mesa na minaki no kosuka pour na loke tournage. Na limaki te ke na oka sanga maladie ti. Que me do bela parce qu'il y a 4 mois passés na solo la mélodie na téléphone na to bando solo là. Bon ma promo il est kaki entre parenthèses ba privé nanga a benga kinga to solo apesi pe moi conseil. Mais maman a couffé dans ce chocolat, ni na yeko vendre ce qu'on a d'hôtel langabi oh a couffé na nini parce que toi qui maladie té loko mon côté ka subitement muta couffé. Bon tellement na programme à mon to pesa engagement, on dit que na ba tournage ça ka engagement. Voilà. To comme pe na lieu de tournage, vous avez vraiment pe na titine bien mais quand déjà bon que Moussa déjà sanga mawa. Vous avez vraiment la titine bien té biso sur le tournage jour wana. Voilà. Et ça là qui bien té mais engagement sur soi. Il faut ça comme ça là. Et tant aussi si Moussa là après les na poko nango né ko kindi matanga. Ki matanga et voilà. Quelque part les lots tant on toujours le ba mélodie toujours bête solo à mélodie la fois passé lobby au solo kana ici je comprends bien et ça moment à benga ka temps on a un problème dans le privé ni au solo qui par exemple yangozo ils ont ça qui au penser mélodie au raisonner donc parce que tous les la moto tant on va souvenir au ya moto bozaki na ye bo passa na ba bon moment be boye bana ki tout ça et ça la moi ba biloko oyo ba référence moko boy o peut-être au les la moto wana de la part na yo et ça ba référence nini ozo kanisa moi na lo ba makam na solo na mélodie na devant télé ezate wana eza yanga moko personnel mais ko kanisa mélodie ça ka tena ba message na solo na ye ko kanisa mélodie ça ba moment ebelé mais ba jour mo bonai tourner na salon ba film ya Gilles Bavon il y a Gilles Bavon que son âme aussi repose en paix so pe na longa na ke matanga na ye boye na monika mélodie chenga loboko na monika chenga loboko dans l'axi que oye oyo mais c'est ya pardon ngana on va na kauka tournage na salon donc ils ont musique il faut respecter musala parce que ça là comme conseil à pesinga que na musala oyo faut qu'on respecte ka heure voilà na lobe na ngape loko te po lobe na loko pe mabeti tonto ye pe to tourner na biso to tourner bon bola mo ni des fois ça son muta kufi to lobaka bola mo si to zu mabe to bombi mais faut pas peso son muta kufi to tika ko lobaka pe biloba loba to tika loba sala ki boye parce qu'il faut qu'on respecte bato yo basi bakufi voilà donc ngana kokolo balangai bola muna été to mabe na été mais na respecter parce que azali sousuti voilà donc azali sousuti donc na bato bazolo baka mabe na zo kana na ba YouTube sala ki boye azong saki boye kuta sala ki boye à quoi bon voilà parce que mélodie en tout cas mon est on a remoko boye na lemba to na remoko boye so yo par exemple transport mélodie n'est plus voilà n'est plus donc babiso qui au kufi au longwe donc ce que Béli au PMI voilà Nana Amélia maman chérie raison pour laquelle to bengio lelo et ça parce que oza comédienne oyo au passage pe batana mélodie na banzonzinga Gilles Bavon oui Nana Amélia moi référence na veza yo bima et pas Mbutama Sebe ya lolo Mbutama Sebe azaki président ndeko dirigeant Nzonzinga Gilles Bavon bo pasaki ba moment ba ndeko kuta na Nzonzinga na mélodie mais likambo eza ko circuler likamba bombanda yango to ntozo quand même ba détail parce que to kolekate sans que to lo belango pourquoi lelo mutakei mais ba bombanda makamo boye et bimi après et lelo oyo to ntozo quand même ba détail
to yebi pete so ina na Amélia pe bon ne ko solo mino so ki entre bino mino mo sinzo pe beta maki bon quelque part to lobeli bombanda ngo nanu ya mélodie botola mobali ya mamisa ou soit ezaki ndenge nini to yiba nanu moi ba détail mike parce que moment wana bonne ko sa banzonzi ndé moment o makambo bandaki si réellement eza vrai parce que bato confirmant moi bimana na Gilles Bavon, c'est parce que embrassa qui nzonzi ya Gilles Bavon. Yo pozaki na kati ya nzonzi ngwana. Betela biso na lisolo ngo ezaki ndenge nini. Et en tout cas tous on a ba détails. C'est bon, on a zali comme on préciser té. Parce que mami sa azan de kunanga, mélodie pe azala kin de kunanga. Parce que ça sous-souté. Voilà. Ba ki bombana na bango nga vraiment na yebité. Vraiment na yebité nga na yebika ma Gilles Bavon azaki mobali ya mami sa babota na mwana. Bon na yoka ki pe Gilles Bavon akoma na mélodie. Et place babande ko kutana nga na yebité. Pour tourner chez Zaranga des fois eza nature nanga. Nga so na ye musala na tongo na tourner na silisi na jubilama na kangisa saini na zongi. Mais que na landela la vie à moto abimaka na tel azorana tel te. Mais tango yo kaka même ozamu ta boîte à époque wana. Mais tango na yoki siko yebisanga tango na yoki ba réaction mami c'est Zarani à époque wana et puis esalaka ndenge nini. Bon tango Gilles Bavon azarana na mélodie azarana mami sa te. Ezaka bongo te mami sa pe beta mélodie mosinzo te. Eza bongo te boza mal informé. Nani abeta moninga mosinzo quelque part. Abeta mosinzo moninga azati. Gilles Bavon lingara mélodie n'attend na ye l'époque na ye leki bakabone sili aza mobile atali ah bon na lingi na mamisa mabeza te opekisa Gilles Bavon te ke kolinga mamisa te ayo linga mamisa ba continue ndenge na ba menga na no beloko minga penza vie privée ya bato na kota raté na linga pete na yeba te akomi na pour na nini yo asali bopo ani en tout cas wana pour na linga la ngonte po comme o alobaki kutu boy na mela ya kutu yo to zongi boy na kokana na ko swana te donc on rappelle la vie privée qui bombane ya mamisa na mélodie na ebité nga pour na ebika ba mi balé baza ba sœur na nga c'est tout voilà. Lelo autant toujours le bilan tout lingay beaucoup plus sur moi ba détail parce que baza ba sœur na on mais ce qui est détail il faut le côté l'émission voilà na mamisa lingo lobate alobia olobana été alingo tout même ba caméra té yango biso tout na ba proche parce que makambo ebimi mai ilingana pamba té maintenant tous ce que information na source beaucoup plus na ba collègues bazaki ensemble tout autour na ba sœur wana mi balé moko autotika biso et mélodie na mamisa o aza na biso nanu voilà tangu lelo ki bombanda wana eloko nini o ebimisi ki bombanda wana plus parce que zaki eloko mo ezaki en cachette ba ki amote o vende les décisions mingi te to le kana biso lelo ebimisi yango yo za amina bango eza musala oyo bosalaka lelo oyo mo wei ba bia zaka na nguna te mais tozoloba nengo lobaki balobaka mabe ya mo wei te yo boy pe ko loba bolamu mais quelque part so itu nitozongi sa badu par rapport à l'interprétation par rapport à l'isolo o ya kibombanda bato ko retenir nini parce que bato ebele bazo moni yango mabe bato bazo interpréter yango bato babi pourquoi kasi bobimisa yango ko ezaki passé mutu yango pe déjà kufi siko pour la ligne te bozela ki ton mélodie ezaki en vie et pourquoi la bi ke ba question eza yo ba réponse eza yanga et pourquoi bozela ka so mutu yango akufi ale makambe komi ko bima bima pour ni ton ezaki en vie te ko luka mélodie ko kata tina pointe noire parce que ezalaki ko luka ko sala l'émission la mélodie pour ba vraie source ya makambo ezali oui, na ba proche na bango mais muto ko beto lo kati na été alors beto emsuka likolo mais kati penanga na yebina ngate fallait ton mélodie ça qui en vie bolu ka mélodie botu na ye mami ça loko aza en vie boke ata lingi te boke ndo ka mami ça aza mieux placé ya ko pesa bino ba détail emso ngona oloba eza lango yango te mais oh ya oloba eza vrai pesa ba détail oh ye moko ko likamba binisi donc vraiment ma mamie ça na mélodie na kolobate na kokota pete mais quelque part batikana on peut solater hein depuis que bomba non ya ki baso on faut tout na ka mamie ça on faut tout na ka mamie ça peut sombote ya za makasi la vie continue nzaba batela yo après so makasi o batela mwana wana oyo otikale na ye on la koloba yango sikoyo bien que olingi na kolobate mais to clore poto kota ma mususu Gilles Bavon bota est-ce que bota pe na mélodie non a bota na mélodie mélodie bota na mobile na moko aza pe jeune moi yolo si je ne me trompe pas
Au moins ni combo oyo ba pesa moi la mélodie comme on est panika. Donc makamba mona kala mobali wana yembo na ba betela ngali solo ba panique azoka pa mobali wana ndesa ka pesa apesa mona comme panika voilà. Non. Mais en réalité toi tu makambo bien ki bombandi ya trop na théâtre hein. Oh, mais ki bombanda c'est que ça trop na ba théâtre bien que na limité. Na limité. Par rapport à tout non par rapport à tout le monde makambo c'est ki bombande ça. Ba ki mo signe je beta mara trop entre bino ba comédien to le babo. T'es entre bango. Ngaiti. Kasi to cha di nombre pour yo posa. Ngaiti. Nga beta baninga musinzuti. Dieu me voit. Nga beta baninga musinzuti. Ngai so ina yebi ke segwa bi maralin tel. Na yebi ko maralin tel so bando linga na otika. Mais so na yeba ki na ngate na continue mais tant na yeba ki na ke mutala ma ate na otika langa. Na linga rate ba ko so na wana eza monde na ngate. To ba nana Amélia durant carrière na yo ngo zabo. Yo tika te go bimala mobile mo après so bimi on par erreur to le ba après oui ba ke abima pe na collègue mo bo ina kutana na hotel. C'est bon. Na carrière moulai. Na outi musika na monde à théâtre. Ba question otuna vie carrière na ngate ono tuna kama bombanda ta yango tiko si jo eta musipe batu ne ba olo. Non. Na kutana na mutu mo na nzela na veda vie c'est déjà passé quand même. Na nzela na ngate. Na nzela na bon hotel. Namte. Na kutana yo oki na kutana na nzela na ngate. Mais yo ba mo so na tuni o tenga ngala ba question ote. Donc ba question za na réponse à yo. Ba question za yo ba réponse à ngame. On est obligé de loba na pesa réponse na question tuninga bo so na sepe na question na te non répondre ote parce que mon koza nga yo fuwa no la to o kitina loba boy non te non loba te et pour kutana na manoka c'est que yazara ya yo moko époque wana na tuna na question hein est-ce que kaza na bakunga jara makamuni asalaka ana ba vie na ye non te to beta kilelo to beta les passé te parce que dans les passés sur la tête de les passés la zana santé ote na ye munene to beta kilelo le présent ya nana Amélia et puis émission ezanga tika ba kombo abatu ce n'est pas bon mais est-ce que ka bino ne bobi ça komba batu bo dévoiler ba secret na bino ya biso pe to profiter ka to tuna bino mituna na bino ka secret nanga ko tuna nga secret nanga je suis mis place à répondre na bo le na kufa na sima bando le ba Amélia Bo te tuna nga on a vivante. C'est que aimons-nous vivants, aimons-nous réellement vivants. Lelo oyo, tant aux nous vivants, lelo zomona ba o ba okende CV na bango yetika lobi mana sima. Ils ont interpellé au nini lelo et Amélia. Ndango lobi bongo. Obi ke lelo tamsunga peso na zate ba ko loba boy. Par rapport à carrière na yo, vie makambo nyonso eleka. Bon moni na biso lo moko na sena moyo yo ndenge nzamba kela biso mutu na mutu azaka na makamu na epe azana na famille o yauta to tambusaka ba vie na biso selon ndenge mutu aotambusa vie na soki otambusa ki vie na yo tant ozaki vivant ou vivante otambusa ki vie no mabe bien te ba ke tant okufa ba ba pe mabe pona yo mais so otambusa ki vie na malamu c'est quand je te jure mwana wane mwana wane ba tia maboko na mutu ba kolela parce que ozala ki bien na batu surtout ko ozala malamu na batu batu ba kolela mais so tambole mabe kai ba otonga kana sima mais ngana sepela lelo so nzamba bengi ngana kei bolamu na nga balela nga na bolamu na nga ke na mabe te mais batu o ba kufaka bon na ebité so yo batu ba kufa ba mabe pona bango nga na yebiti po mutu so zanga pe mabe te to tambola pe ko sa pe erreur o beti libako ozongi sima nzambe po ina sala bongo toza batu oyebi opengle lo mais très important niwa ya dadi personnel de Didi Kambala oyebi makambe bima kufina boya boy interprétation niwa ya Masirika oyebi ba interprétation ni nebima baliwa ebele ya ba comédien Naina loba. Tant musiko zo kabilo ko wana nyonso parce que les lotos à la claire na monde dans théâtre secret za rasoté. Secret za raté tout y a ba comédien comment nango dévoiler comment nango déjà exposer voilà vie privée zaté. Tout le banini za génération les époques za nini vent nini oyo peut-être aux mona quelque part tam sou yo po tala c'est que vie na ngapi na oyeba te na marché ne pour vie na nga fona yeba on a colo vite fona yeba
mais nazongi na eloko oyo lobaki ke tozoko kufa boy na boy. Est-ce que liwa normal la vie à mutu surtout na biso ba comédien ezala raté pone nzamba tinda biso na sena moyo yo mutu na mutu azana mukolo na ye ndeti nga pe nazana mukolo na nga siko nga so mukolo na nge koki boloba nini ah te bible ba peut-être bolekisi yo kasi ba soda ndi bazana ba kufa raté to ba journaliste ndi bazana bo to kufela te pona nika ekoma ya biso ba comédien so ba kufi ah akufi na boy ah ça akufi na boy liwa normal pe ke nzamba sala biso boke mutu akufi ah te nzamba bengi ezali susu te vous avez personne publique na tout dans question kasi poto yeba nit mais liwa est normal liwa aussi est partout ni to tambo to fandi boto na liwa na biso na banzoto ya yo na yebite so ezana sa mai to likola pepo na yebite mais liwa pona nga eza passage obligé. Donc biso sto kufa mutu otika libanga mukula zati ata ba comédien bazo kufa les attend na ye ekoka ki posa nini akufa oyebi nzambe so lobi yo tana so ekokito okufa te second okito matata bandoki balimbali ayo so tana ekokite okufa te ba professeur obima pona bino ba comédien makambo ezobima ke ba comédien bisimba sima na bango ba vie appréciée apparence ba influencer baza ebele na musala yango olingi mutu alinga comédien ye comédien alinga apparaître direct et puis surtout prophète mona yambaki abiso ki mingi bazolobela ba comédien parce que diable a telemi mingi na vie ba comédien vie ba dérouté donc ba simbi ba o ba benga ngo ba les interdits diable a telemi wapi soki ba otala mingi so ba otala mingi ba comédien ke pomi boy parce que ba comédien ba koti bisika mabe ba simbi ba les interdits makasi lelo nana Amélia ko ba ke oui cause a pe raison mo boy ba ndeko mso ba okende ba comédien mso ba okufa na ba fleur d'âge on a ba raison to na ko senga makam te na ko ba yo pe ko ba ke oui cause a la raison mo ba comédien peut-être ba okende bo misu ba okende na ba âge esenga ba ke été te retirer parole liwa normal les alliés à normal pesate tala tozana ba ndeti exemple âge nga nazana sondo ba benanga mari bisema kufa na âge akufa na 43 ans si je me trompe pas les attend ye koka kinzema ba na bomé na 43 ans ndeni uko chika ya nzambe nzambe ese la maliwa no sala nzambe ne mtalingai mais moi les nzambe soit permettre muta kufa a kufa soit permettre dans notre loba ata dia ndoke ngwa ye ndenge pongani na zabo ngana kufa na liwa ya satana ti liwa anormal te ngana ko kufa liwa nzambe abinanga Amélia na tina ko na mokili po selanga lokolo selenga po na sela pe nzambe lokolo selinga tana yo sai nini ekoki lazima olimo nanga ale bino na sima Amélia akufi na sida Amélia asali boy est-ce que ton bato na bakufa ka wana boluka ba médecin ba soigner ki bango po boy ba ke muto akufi na maladie nini est-ce boluka ngo non ba imaginera kaka akufi na boy quelque part pe bo respecter avec ba famille ngo autant ba famille ba we wana ba zo kufa et bibi akufi na boy ba zo sepelate c'est qui to côté là vraiment na contre temps muto akufi et comme ko biba makambo ebele a son avalinga binga pese que ton akufa ezakabo. Est-ce que vous avez influencé dans la carrière? Quoi influencer comment? Influencer dans vie apparence quoi. Donc tali muninga msusu. Ah non. La carrière non bien ngapi ndenge pe nazali époque wana. Po époque wana to ba mingi tant bato ça ba témoignage à mélodie. Bato lo ba mélodie ça makambo à l'époque wana voiture autambola. Cheval blanc. Et au sentir pendant donc est-ce que ils peuvent monter bande ko déranger pas déranger pe bande comme souté c'est content azoki makambu pour apesa ki makambu na musala na yet elle joue très bien OK Mélodie oh là là Mélodie encore une fois que son âme repose en paix abandon jouer très bien mais c'est que pesa ki makambu nga de nature la bato ba yebinga banda bo mwana nga laisse ma copine Nicole Lumana ba bijou ilunga ma copine ba Charlie ici na kata Suisse les tibanani ola ko lo ba yebinga parce que nga lo baté naza complexité nga na cause complexé pas moi c'était et puis na cause complexé pas moi mbalté et fieux asali bo la théâtre na théâtre te exactement naie on te soit tombo mi faut betele maboko ba bi c'est plein la bozu ya muninga pour lo binzamba sanini apambula à l'époque tout ça nous jouons na banini na CD na film ebimisanga na poto
Les films à Gilles Bavon Mwambo. Techno Malewa. Nazara Mounene Boté, Nazara Mouké. Film à Penepe Sanga Makam. À l'époque. Mais si on le loyo, balé qui n'a biso baé, ba princesse Lungale qui n'a pas, il y a un camarade nanga, la ligne mingle qui n'a a comment la Makam. On a zamouté ma bé pour la lek nanga. Jamais. On a peut-être ils ont monté manayo, ils ont monté ma. Bon, c'est ça. Il y a mon sous-souté, on a balé qui ba oya. Ngai na sepela kana mobozu ya mutu muta fula makende et ça nga bien em sous na za na mutu kate leki na nga za mutu kamoni ya anya na he ya otika ngate mata na mata avec plaisir pour les époques naïe à l'époque bisopé to se ça makam donc que na ça complexé baninga la nga félicitations quand même pour Mikolo to mono quand même banzonzi pour bano bengo orgueuse moi Mikolo les gars no bengo amile orgueuse ko sakanate nabi ke babenga nga orgueuse bon balobi faut qu'on pousse na pembe na mutu oyeba mutu wana soza na musika oyeba mutu wana te nga ba seto no jouer na Ursi Pechanga no zaka yana Ursi to jouer tellement trop ti to poussani mais surtout Ursi amena za orgueuse te pas yebinga nga benda orgueilleuse bon on a la rawana mais ça balobi na fier quelque part c'est totalement bien les lo oyo balobi aux orgasmes mais c'est totalement bien on dirait Amélia alinga pena makamna ezala en secret pour faire mélodie pe à son âme ninga ke ba no bomba makamna ye voir même ta maladie on va bien bomba même famille na batikala ko yeba na yo ki yo famille ba yeba ki te kaza malade ba bilo mo non vie privée na nga makamna nga na lingité ba yeba pona boya lobilo ba yo pilinga surtout azara la vie privée na papa so za vie privée te mais wala quoi ba kwanga échantillon ngani na zabo na linga vie privée makasi linga makamna ba yeba te amona mokilo eza mutu musoke beteli so na bo oyebi motema na yete toyebani bilongi me motema toyebani te obeteli so na ye paza na mutu na ye na sima aka beti o tala kutu Amélia boy tala kutu Amélia boy yo kanisa ke secret na beti eza ka pona nga na ye me ya beti yango vo me kutu likamna nga na betela ngo Nzambe po Nzambe eza moninga malamu a beteli so no pa mutu te mais il y a des choses monsieur faut beter un peu na famille neto ya ka ser na biso mon qui est même malade, il y a bomba quand même famille baza étonné comment à niveau à comment qui wana moi il y a des secrets comme sous faut bimisa yango pas ko aider on a conseil ba ko aider non mon makambo vite tam sous santé makambo en tout cas saler lango boy second on a précisé bien et ça makambo sous ba betaka sous ba betaka te OK ndeti na famille nga za baleki mibale Christian SB mobala muchopi na leki nanga Olivier Moulai na leki nanga mwasi li passe Evodi na Lorraine na za des fois na kipa leki nanga mwasi na beteli so nanga kwa za leki nanga na bika bomba nga mona mama nanga a bomba nenga mais za li solo mususu na betela mona mama nanga te OK comprendre na betela te mama nanga mususu za biloba ba ko beteli so mususu te etikali secret intime mais za bilo mususu ye na famille exemple de mélodie na tele ke mission na binoti tout la tali il y a un seul balobi mélodie atikala ko lobatal ko mo teke aza malade baba ebeka so be mélodie azabi moi aussi on peut quelque chose alors soki abenga kita grande sœur ne ke yani na zaboye nzoto za bien tena malade ya nga bate bima kuna la mboka wana ya ko se faire soigner awa na Kinshasa peut-être mélodie nga kufati loko la bomba ki a bomité la place memi biso babi peut-être mon akaza likonza famille pour bien na za likonza famille nga pena likonza famille mon akaso bien lo ba bongo ko blesser famille non papa yem ta sunga ka famille quelque part au moins témoin mi tchagner siko to suki wapi kasi siko to suki wapi mais dia la li bembe amoni ba famille na biso pe bon et ça non m'a bête cause la famille parce que famille ça sacré voilà ça sacré faut attendre mutu moko bi que oh ngana ye to coopéraka ce qui a bête qui solo ngiza bien ndeko na biso papa Ali Mampuya à ça la peut théâtre tant azé malade abelela ki baninga biso to sungaki po ni te to sunga mélodie te voilà po to sunga to binga mo so na vana ba mélodie akufina négligence na moko accélérer on mi lobela pena sans blague on va na mi lobela mwana mama po na sali boye toza moni lelo songa na kufi c'est na lobaka likambo chaque fois
moni bata théâtre ba kundanga po baza ba ninga nanga même si la sala un mois na moni maman nanga te mais na mona ndeko nanga musala na ba tournage bango baza famille na biso poto koma déjà famille ata to lo barake bolingo zala ka te na théâtre to lingani te mais na tanga matanga oh là là laisse tomber ay to lingana makatsa na matanga oui bolinga trop kana matanga na ba fête c'est problème te quand on te écoute ça battu ouais là on écoute ça battu bino bolinga na to na matanga na ba fête et puis mabesu na matanga ngo ba critique ma belé na fête aussi ba critique ma belé bolinga ngo na double face toni na ngo na te bolinga na bino ka bino mo bolinga na bino mo ka to lingani te bino mo ka kotongana. Et c'est quoi au juste dans le monde de théâtre? Quand on a cassé le monde de théâtre, et beaucoup ça va vendre beaucoup solo là. C'est comme ninga pessime comprendre. Ah, biso vraiment. Bon, to ninga solo. Quelque part ils ont le mot et dégoûté au théâtre ça té. Et moi regrette la carrière na yo, na msala ngo sala ka. Bon, na regrette pas trop té. Pour les loso na zabo les a msala théâtre. Ndi na la ticket show yo. Pantalon yo. Nyonso yo. La ke ko somba na magasin moko té. Voilà. Maman langa landu Hélène na France. Maman langa landu Hélène na France na Valentin. Et puis na sala Koli. Atindeli moi na Kinshasa. Donc au théâtre oyo na regrettera penza té. Mukie kaka mais ezana ba bola munde belé et fongolanga pena ba porte la déception ezate hein ngazala nga dessus na tête té nazala ka dessus so yemso ke lukanda ko ya jouer bo papa lingi na été maman lingi maman lingi papa boy moi déception mukie meke nazala ya bolingo te ya bolingo kuna na osani kuna tolo musala tolo ba déception na musala na musala penda na zo la nga déception ti nazala bien na baninga nyo surtout o aza grande sœur na bengo yaya o aza lek na bengo leki respect toujours na baninga na nga musala surtout ça. Actuellement les lots makamba sida ils ont l'obama depuis c'est en abisso mélodie à Koufi sida tout le monde dit ninge zo l'obama quelque part ils sont qui sida ba ko bamba sous présent Caleb oh boy quelque part c'est quoi juste dans le monde de théâtre oh président Caleb na président Caleb a fâché ne logo wana makasi réputation pour réputation va sombre raté moi ouais malgré tout moi abima ala muka défendre yango exactement mais moi muta vivant président Caleb a telemi pena pona ko silika pona acte mais Alex même ba ngana condamné président Caleb Alex ba nina yé ba résultat na yé ba document na yé quand même na condamné comment ça il fallait pas que ça la biloko wana tala oyebi bible lobby balo mabe pona yo mais ba kuto na honte. Mais si je suis mikanda bon temps ça déçu ma casse et puis il m'a attaqué yango linga qui n'a pas preuve na réseaux sociaux. Nga ko finga nga banal lelo ti lobi non répondre yoti. Na otaloka lokanda ko ezika. Nga na condamné présent il fallait pas que ça makambwana. Yo moko en toi-même oyebi ke makamba oloba eza nango bongo te. So pourquoi osa bloka bon. Nga c'est pété fait présent garder calme et silence. Ça les banalise surtout ba serwana ba poto wana dans le bien porter bango plainte. Non. Dans babilo mo bon ba obé sa réputation na yi. Funda bango kapa nzambe. Le juste est juge, c'est Dieu. Funda bango comme ça nzambe justice na ye et landa bango. Ko funda mutu na mokili bon. Moi funda ba kapa nzambe. Pour nzambe ne mo bundeli na ngai. Mais na sepele kate na acte le présent ça là. Il fallait pas. Pas fanda na kimia. Nako finga pe nako finga présent pourquoi mais ndeko na biso opportunité no belkambo mingi second ça va nga passe ndeko na biso basaka banalise basaka ba émission tout ndeko basaka banalise te ndeko batala ka biso ba fanatique na biso poto ba otala nga siko ne na vandi ana kit on lance l'émission bali ko finga biso trop na ba commentaire na tout na poani la place au finga benga muninga poto pesa ba numéro na suka ah place on a sepelité amel lobaki mabe muso abisenga na commentaire abi na lingi to sa émission osala na raison na lingi te mais so na sa émission mikolo yo ya pona ndeko na kanda kufi mélodie mais na linga suko sa émission ti po au moins sa émission ba fingi yo ba commentaire to za na bana na mwana nga ali banda mboka autabo fingi maman nga fingi bon et ça nga pe personne nga so ba ninga ba ndimaka ba jour wana nga koka ngote nga fa mai shokanga na bino pe bosala ka émission pour respecter ka pe biso otali pe question na ko tuna ete mo tuninga ka question wana des question mo lingo tuna eza sosté
atobe mon ya mélodie on ko tsama bolingo na kati c'est ça sens bon so mobile na vandi autala ngani avandi na autala ngai autala ce qu'on est passé mo boya kala yo lingo beto na le présent a ko c'est pas les passés c'est toujours répondre non ba question na ma réponse oui yo ba ki na ko funga mnola te pona répondre kana ba question ni mandolo balanga na répondre te mais ba ki non na yambi artiste comédien na ba ni na tuna ni pe na tuna été nga esa nga quelque part mikolo ou tous les cas au mec ba cité kombo na ba base moko boye ou tous les cas ah est-ce que na tuna que on ko la bêtise on a la bimisio on lingo kota la on la bimisio n'habite pourquoi à côté kombo na pour la star pour la star yo relation na bobo style de la kala on ba makambo ngo papa na pekisi yo relation style na ngo kala mais parce que ça na Amélia na bobo na za makambo na nga mbadi na nga vali ba otala Amélia te bon te c'est pas bien mama mimi ka bien na de long na bobo à côté comment na Amélia yo sani ba tu soupe ba bi mining na kapamba te ka moto e mono cotisation o se peine yo no se peine de cotisation yo ka kyango kama voilà tozongi makamba sida lelo oyo babi mélodie sida des autres circuler na ba comédien sida oboy o singama tembele ndenge bolobelaka ne balobelaka quelque part tant que comédien sa réputation quand même ba somba te na part no koloba nini na babilo wa bon et surtout na mo we ilisusu nga mamo da théâtre ko samblanco c'est go ne ba te na comment ta la bon kabu bon c'est des maladies hein ils ont battu belé pe bazana maladie on a baso se faire soigner bango baso vivre baso en vie musuku tazana na malaria kaka malaria o ya pa mane mélodie azaki na malaria abeli na motema ne sala ki benta kufi mais mutala sida azo vivre donc c'est des maladies comme maladie on a koloba wana nakoke na mozido te po comme ko yiba ba réponse na o développer ngo mama chérie voilà lelo oyo to na ser msupa kinda ya tiki biso na komba tanya oyebaki te lokuta ba betanya ngo na yebiete e ba bisinga maneko travailler patitikalo na yebiete na tikala pe mo mais ça lenga bien te akufi na place à robota na tali pe so mona ngo pe so akufi a faite mona tikala asa tele ko le lembo mais ah bon famille na bango bozora kimia que son âme aussi repose en paix eza na ngonzela na biso nyonso les uitanya le begozayo le begozwanga bon eza makamto kuta na mokili moi to longola ngo isati mais ça lenga passe bandeko na yo ba collègue na yo bandeko msuba ko leka baloba o ba koloba par rapport ya matanga to mowe wake mélodie tel que tout monde qui peut mama top alekaki na émission lekechu alobaki ba propos ya bombana ba mebele lelo oyo na nyonso wana to bitu englobé conseil to message nini oyo ko pesa na ba fan na bino oyo quand même bazolela mais quelque part ba regretter par rapport à ba secret na bino caché aux obima actuellement bon na na yo ngai na lo balangut makamo ba caché te wana kuna za na ngotina te po to za batu moko to za public wera kutu ndaza na moi c'est to yeba série mampata e ba finga ra wera ko ni za homme public wana kutu na pesa conseil te mais na koloba kana na bato yo o balinga ki mélodie ezaki artiste munene à l'époque lelo na tikali ko mona mélodie na ba YouTube te mais to joua na mélodie oui mélodie sur bête sur mélodie na mona de la zongi sima mélodie badiama ah mona monso za kitoko kitoko o pena mabele kitoko nango mabele po na raté bon liwa et bien regretter le mot kitoko ngo yo biwana mais bakangela ke porte na YouTube il a raison pour laquelle maintenant il y a modé abi na YouTube abengi ya modé na YouTube on va benga na bango ngate na YouTube a se retrouver te ya moi qui dai ne pas oui que des fois ngapela sala na nga ba théâtre mingi te ya on est ça ki ngana longa mboka na ke na mboka msusu ba déception il y a voyage ba déception à YouTube benga ki na ba film te makambo bele c'est vrai ki dai na pas nga côté na enfin bon mutu mutazana nga concept ka makambo na ye nga déception et que l'ongolanga Kinshasa te le ba moi ba bengi na ke poto que na kima mboka nanga pour la déception jamais faut na affronter voilà avec les prières époque moyope oui époque moyope bando bengo na banzo zingi quand même c'est grave te bando mono orgueil mais quand même ba mo benga yo ba mo reconnaître yo et ça libère tant sou yepe bando mono orgueil yango bando benga mais des orgueil te ah voilà on a ba kosi te comment ça orgueil bando benga te pour nini
tala bazong ça qui était na nzonzi bon on a vraiment YouTube pourquoi on a vraiment na yebité pour biso stock ma patron ba chaîne letinga na la chaîne na ngala profiter pour na bi ke nous que tala makasi bato bazana kata chaîne bo tala nga bo kepe na Nana Amelia officiel TV bo s'abonner na ka pe na la chaîne na nga mutalobi Nana Amelia na s'abonner pour na tala ki na nous TV ça na nga bien Mélodie azana ba raison personnel et c'est là que adlonga mboko akende bisika zali wana etali kaka yemo biso na yo to yebi na bisote même so bekoza pe ba déception pété même so na makamuna e mususu mais ngaka comme conseil na loba bato batala Mélodie o ba yeba ki Mélodie o ba linga Mélodie balobi na Bible to lela na ba oyo bazolela ba producteur Major Zolo Titi Kalo Armelo ba producteur ba travailler na Mélodie bo soutenir biso peut na côté na biso ba na NTPC kuna peut ba contribution biso pe na ndenge na biso souci na biso na ba na poto no tout batala Mélodie o Mélodie sepelisa bango poto lo bateke o Mélodie to sala boyete po akenda alongwa azaka ka artiste comédien ya teke ngani na za boso na longwe mboka na kemboka boye o te esa longwa na scène karaté parce que biloko ne pe na des ali OK bato so balinga Mélodie ba fanatique na biso poto bo soutenir biso to za na posande Mélodie aya Kinshasa akunda mana mabele na ye et osala biso bien ke akunda mana mboka musika onga na zanga besoin de fanatique mais surtout boya la Mélodie ensemble. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso où tu échanges qui na Amelia comédienne na biso maman chérie un mot de la fin pour na bato balandio et puis profiter na numéro de contact et puis ba dédicace na pesi merci na maman ba yaya ba leki obotali biso na saka rande ko na bino émission du début jusqu'à la fin ceux qui na lobi mabe toza bato e mongo na betani sa ili baku e mon bato ba sepelete place mon na lobby bo finga ngate bo korjenga na mikitisi na sengi bino pardon donc na sengi bino pardon merci na bato so batalinga ba yanga comme conseil par rapport ya mission de l'équipe voilà émission de l'équipe non kitoko que Dieu te bénisse amen merci que Dieu te bénisse chaîne qui ne musika amen na ba de ba abonné à il y a Nuska TV. Va s'abonner pe à Nana Amelia officiel TV et ça n'a pas bien. Na pesi merci derrière caméra. José na pesi ombote. Na kena ba fanatique na ba lingara Nana Amelia papa Bébert Bolamba, li passe à José Manzer na pesi ombote, papa Joe Francisco, Pape Théomo Kendi La Patoche, ma copine Rachel Pandaski, la Cour suprême maman la Dylan, ma copine de moi mes condoléances à toi, na que lobby tokunda grande-mère. Na allemande la personne merci na président Victor Kapesa la pembe Victor Kapesa na pesombote na pesimbote na baignon surtout na Nicole Lumana Nana Lumana lekinanga na pesombote et moi aussi l'émission bato comme kimi na ona mutu mama Landu Hélène na pesombote na Valentin joli le soir mon kata allemand motema ma copine Nadine Bamou maman la Curtis bah numéro exact numéro dans contact bon, plus 243 89 61 26 309 plus 243 89 61 26 309 moi ça Pembe Dina Dynastique ma copine Nene Botenga les amis de Nana Amelia pour nous les amis de Nana Amelia bisous. Merci Nana Amelia, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous accepter avec Bisoto Yambo Lelo Awa. Merci Namira Kiamvu, les journalistes. Donc, merci na Bino Sobozaki Bele, au Boulana qui à travers le monde. Maman Nanouche, il y a Papa Maradona, Amici. Donc, couple Moro Kito Makasi. Merci na José qui est derrière la caméra. Merci à ma bébé Nanga, bébé Kenny, bébé Claude et puis Salim. Ma salutation. En tout cas, vous s'abonner, vous liker, vous partager. Tout le monde, on a prochain numéro. Bye. Bye, bye.